Bande ko balandi ya matea na biso ya Islam na nzinga ya Lingala topesi bino salam esika nyoso bozali. Ezali bongo moko ya humble serviteur na bino Cheikh Youssouf, fondateur de la planète islamique, l'ère de la vérité. To souhaite bino Eid Mubarak esika nyoso bozali. Na mwana na ngai asuka Zainab bin Rasoul. Toza ko souhaite bino Ramadan Karim esika nyoso bozali. Eid Mubarak esika nyoso bozali na mabota na bino. Surtout na temps oyo batu nyonso bazali koyoka elengi ya ko célébrer mokolo ya Eid oyo. Eid ezali mokolo moko oyo ba musulman basilisi kosala 30 jours ya Ramadan na bango. Alors ekomi mokolo oyo bango ba sepela. Ba musulman toza na mokolo ya fête oyo biso to fetaka. Botika ndeko kende ko fofile na ba fête baninga. Pe mokolo yango bokende ko fofile na ba fête baninga boke ko melela bango masanga na bango. Olie biloko na bango nyonso bosilisi ya biso yango yo. Po ya biso yango yo toza ko duma tozo lia tozo mela ko kumisa Nzambe ko senga Nzambe ko pesa biso makanisi makasi pona ko silisa les 30 jours ya adoration, 30 jours ya ko sambela, 30 jours ya ko jeûner, 30 jours ya ko zala musika na mayenzambe alingite. Nasingi également Eid Mubarak pona bandeko na biso ba Kristo oyo bazali bongo ba musulman te. Mingi ba komiti na meshek baza ba musulman te, oui. Même fête oyo tozali ko célébrer ezali na kati ya buku na bango oyo ezali bongo Biblia. Na kati ya Biblia Nzambe azali koloba na buku ya Jérémie 36 verset 9. 9e mois ya Ramadan oyo Nzambe alobeli yango na kati ya buku ya Jeremia. Ramadan oyo tosambeli Nzambe alobeli yango na kati ya buku ya Jeremia. Pe acte oyo tozali kosala ya Ramadan Nzambe alobeli yango na kati ya buku ya Jeremia. Yo ndeko na nga mo Kristo osali karem te pona nini wana etali yo. Soko monaki soki yo osali yango kobima lokola musulman ezali kaka te adorateur ya Mohammed. Musulman ezali soumission totale à la volonté de Dieu. Bandeko balandi ya bolingo ya matea na biso ya Islam na nzinga ya Lingala. Napesi bino salam esika nyoso bozali. Nasengi na Allah subhanahu wa ta'ala agide biso nyonso, apesa biso maye tozali koluka na kati ya sanza oyo uti koleka. Ezalaki bongo ngai moko ya serviteur na bino Cheikh Youssouf Tan, accompagné na First Lady na famille mobimba. To souhaite bino Ramadan Karim, Eid Mubarak. Obosana te ke tozali na katikati ya batu pelikolo ya building makasi toza koduma bacheli biso moto pe toyotola po malili eza makasi. Tolobi na bino oyo bayaki te, oyo bakangaki te, oyo pe bacelebre te, zero mpona bino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.